Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otombolaka mokwei, kombo na yo eleki nyonso, emba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otombolaka mokwei, kombo na yo eleki nyonso, emba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otombolaka mokwei, kombo na yo eleki nyonso, Yesu yaka yaka banda na motema nanga, yaka banda na motema nanga, yaka banda na motema nanga, kombo na yo eleki nyonso, Yesu yaka yaka banda na motema nanga, yaka banda na motema nanga, yaka banda na motema nanga, kombo na yo eleki nyonso, Yesu yaka yaka banda na motema nanga, yaka banda na bomoi nanga, yaka banda na bomoi nanga, kombo na yo eleki nyonso, Yesu, Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otana motema nanga, kombo na yo eleki nyonso, Yesu, Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otombolaka mokwei, kombo na yo eleki nyonso, Yesu yaka yaka banda na bomoi nanga, yaka banda na motema nanga, yaka banda na motema nanga, kombo na yo eleki nyonso. Bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, bobele yo, oh Yahweh, oh bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. 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 Il n'y a bobele, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, oh Yahweh. Oh, mususute, Yahweh, mususute, oh Yahweh, oh mususute, Yahweh, mususute, oh Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a
il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, bobele, yo, Yahweh, bobele, yo, oh Yahweh, oh bobele, yo, oh Yahweh, bobele, yo, oh Yahweh, bobele, yo, Yahweh. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, oh mon susute, Yahweh, mon susute, Yahweh, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, oh bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, bien-aimé, dont le Seigneur égale émission, c'est la prière du soir. Alléluia, l'intercession du soir, avant la coquine des colères, égale émission, égale le sang d'autobandi, quoi, doré, oyo, à sali likolo, pese, bobele yo, papa, mon sousou, agilité, à kokiko, batelanga, lokola, yo, merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour ta main puissante qui est sur moi depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans les cieux? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister? N'est-ce pas qui peut résister? Yo azalité azana pemate nikonanga tanda fois d'oreiller namalobana yo ah tozali lisanga ya ba combattants mais en même temps ba adorateur ba romba l'ensemble et les passionnés de Dieu. Nous sommes dans le groupe des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des amoureux de Dieu. Yango kumisa nzambe na yo namaloba oya yo olanda te lokola émission ba prière ka boye ndenge to bandaki l'adoration zalaka yako fukama. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur peut être prière mingi bazomi babiso sans la présence du Seigneur ba prière ya boye bandina une adoration bongo okomona été okomona la présence de Dieu. Il aime l'adoration. Adoration ezali bilei na ekumisa e mobateli malam bateli botananga. Alléluia, bateli bananga timkola lelo ndeko nanga sokoyeba combien de réunions ils ont côté dans le monde des ténèbres pour na kobebisa yo. La Bible me dit que et quand l'ennemi vient dans la vie de quelqu'un et vient avec 3 verbes, akoya peut être ayiba yo nyonso zanangwana, akoya peut être à détruire nyonso construire nyonso zanango posana à détruire yango. Alléluia, akoya peut être à égorger yo aboma yo yango de ma réunion nyonso de Jérusalem. Mais sur la vie mon ate papa merci pour na bitumba nyonso ozali kobindela nga obus na ezali komona te. Merci Seigneur notre Dieu pour na kobatela obatelinga kuta le 1er janvier timkolo oya lelo kumisa ye na pokwa lelo kozalaka te lokola na l'église ya kekwa de nzambe kaka na 30 secondes na 2 secondes non zalaka. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes prières personnelles, soit à 30 minutes, soit à 45 minutes, tu prières, abonner ton badin adoration à la mais place à adoration à la aux autres, ça t'a 2-3 fois que vous allez adorer kaka. À ce qui est nan aux amakasité que vous adorez dans le hymne yomoko ou bien au sein de playlist na yo au monde zembo ni o que
Oui, écoute ça dans la dimension spirituelle. Il y a tout le monde dans ma prière. Et quand tu dans ma prière spirituelle, dans la dimension spirituelle. Comme ça y est, n'importe quoi. Mon baptême, voilà. Merci Seigneur. On a Seigneur communauté européenne, on a ministère ensemble, on a peuple européen. Était basaliko ya kwete bayo kanga ete me bayo kayo. Merci le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Dès qu'on a s'occuper, oyebi quoi d'oré malam te joaka. Psaume des louanges, d'adoration, Esaïe et Bélé, Nassina et Bissabino, que comme on psaume 150, et psaume 145, et Tina 150, Esaïe Yangonango, psaume 95, et Tina 100, Esaïe Yangonango, aux yeux attendant au panzi yango, et aux okumisanango Zambe, alléluia, aux yeux attendant Bali, alléluia, Nazoa Tangaï, Nazoa, psaume Moko, il y a référence, psaume 145, yango de presque chaque jour, tant que je suis dans la zone, tu as besoin de mais il y a besoin de tous les jours. Alléluia, commissaire. Alléluia, commissaire. Il y a Psaume 145. Attendez, tout ce bon de la bouille. Du Bible, alléluia. Mais que le parole ne te manque pas pour adorer. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Oh, battez madame. Alléluia, mon battez les botananga. Alléluia, Zambé tata, Samboma, bété, Zambé la vie comme moi. Alléluia, bien-aimé, tombe le Seigneur, tous allez côté capé. Le reste, Yambula, oh, Namamboko, non, papa, batela, le reste, Yambula, oh, alléluia, tout ce bon de la été, papa, batela, Moukanu, ya Satana, Moukanu, ya Kanja, Eko, qui s'en mate, na vie, na yo, na banana, yo, alléluia, papa, na boui, Moukanu, ya Satana, et ça, les maté, na vie, na ministère, oh, na famille, na Zambé, na finance, na Zambé, na ministère, na nyonso, alléluia, kata, Moukanu, na yo, que ton règne vienne, tous obéis la reine, na yende la règne, na mtema, na biso, alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Alléluia, toujours bon de la été Seigneur, yaka au vanda, oh, qui était dans le loyembo, de tout bon de l'été, yaka, ko vanda na moté, mananga, ezali façon yako benga kolo, comme sous salamoté, alléluia, de la, alléluia, Seigneur, que ton règne vienne, na fongo de Dieu, moté, ma, pourquoi les lots, papa, soit contrôle, ya corps, ya âme, esprit, nanga, soit contrôle, ya vie, nanga, mobima, ya biloko, nanga, ya finance, ya nyonso, yaka, na pourquoi les lots, que ton règne vienne, au régner, Seigneur, soit contrôle, ya nyonso, munguna, soit taille, tamo côté, na vie, nanga, papa, yonde, soit contrôle, ya nyonso, na belé, papa, en fongo de Dieu, allez, moté, mananga, papa, soit yango, soit contrôle, ya nyonso, papa, et tu j'allais Zambie, alléluia. Mettons les Seigneur, ça c'est plutôt du Kosenga, moi dans Zambie, Nicolo Nabiso, n'a pourquoi les lots, Yaya Yangonde, avant ton Senga, Yangonde, Zalaka, n'habitude, quoi, Doré, Zambie, si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, Nanda, Kunaro, Namutema, la vie, Yaya. Adorateur, Bible, il aime les adorateurs. Adorateur, il y a des musiciens, des bateaux, des laïcs, des bateaux, des bateaux, papa, l'imbisangaï, n'a pas quoi les lots, Nazali Moutou, Nazali Moutou, Bayreb, Bafot, il est écrit dans les livres de Romains, chapitre 4, verset 25, que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, ô Seigneur, justifie-moi, papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne te souviens pas de mes erreurs. Ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas, Seigneur, notre Dieu, de mes fautes. Pardonne, Seigneur, efface toutes mes transgressions, ôte tous mes péchés, Seigneur, et lave-moi. Alléluia. Mais tu es ressuscité pour notre justification. Seigneur, ne me condamne pas. N'est-il pas écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Seigneur, ne me condamne pas, mais justifie-moi ce soir, Seigneur, notre Dieu, que je puisse trouver grâce devant ta face. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, Senga peboli misi pour la banane na yo, pour la mobali na yo, pour la mansi na yo, pour la famille na yo, abali misa communauté au Kesena, abakotangela bango mabunga te papa, abali botananga, banana. Et Seigneur notre Dieu,
ndako na ngai mobimba nzambe tata famille na nga marana n'est-il pas écrit que croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille papa sauvé pe famille oyo papa et grâce na yo Seigneur likolo na bango alléluia effacer masumu na bango effacer mabe na bango otangela bango mabunga te mais visiter bango toucher ba âme na bango o gagner ba âme na bango pona yo Seigneur gagner âme ya bana na ngai Seigneur o toucher bango au nom de Jésus. Ça c'est bien aimé dans le Seigneur. Ndikunanga ndike nazali koyebisa yo ke tozobondela loko ezali priere ya lisanga soki ke yo nano oyebi te ata kutu yo oyebi soki okei kote mosusu toza na priere ya lisanga wana opimi na unité spirituelle toza nango sujet moko biso nyonso ndenge kaka mokambi azomema yango nde biso nyonso tozokende alléluia sasa yebi tozosenga makila na Jésus Christ le sang puissant le sang glorieux alléluia ata na baprière personnelle e bakocoordonne prière oyoki te ndenge tobandaki nani toadore nzambe tokiti toadore tobandi koadore na maloba alléluia tosengi bolimbisi seko tozosenga makila na Yesu Kristo na ndako oyo papa alléluia na ministère oyo makila etelema papa makila ya Yesu Kristo eganga na ndako oyo eganga na vie na nga makila belela makila na ndako wana papa tina bamiri ya ndako na cave na ngai papa abati na batoiture nzambe tina bamire nzambe tata na bambetu na nyonso ezali kati na ndako papa point de contact moko te na ndako na nga na batoilette ndeko na nga sur le plan spirituel na batoilette wana na mosusu diable asalela yo antenne kuna sopa makila alléluia nebanda kotambola na ndako wana va à gauche va à droite de la puissance ya makila na kati ya bomoi na nga puissance ya makila Jésus Christ et accompagner la puissance ya makila ezinga nga puissance ya makila ezinga bana na nga est-ce que ozobondela biozola prière ya pourquoi basakanaka nango te c'est la prière à ne pas manquer la prière à ne pas négliger la prière à ne pas manquer alléluia bien-aimé le Seigneur alléluia komakaka yango te ndeko na nga makila Yesu Kristo puissance ya makila na nyonso na kolia komela ezala naza na kati ya ndako ezala naza libanda makila Yesu eakompagne nga ezala tapi na banzela nyonso na kotambola makila na Yesu ekouvrir bana nga bisika nyonso alléluia na meli makila oyo na melisi bana na nga makila nyonso balia bamela ya mabe alléluia ezala neutralisé par le sang précieux au nom puissant de Jésus makila na Jésus Christ tozosakola pe et il n'y a pas seulement la puissance mais il y a aussi la victoire elonga alléluia na bitumba nyonso ya molimo alléluia na bitumba nyonso oyo nazali komona te papa makila etelema makila abelela makila na mutu belela makila na moi prière ya makila kozangisa yango te et la victoire qui est dans le sang il est écrit le livre d'Apocalypse chapitre 11 verset 12 balongaki ponatina ya makila biso pe tozali kolonga ponatina makila wana échange te makila ya Yesu Kristo alléluia ndeko nanga ata prière esili soko ozomonaki ndako wana olalaka pongi malamu tozomona makambo ezosenga ezotambola bien te tu vas même 45 minutes kaka makila kaka ozoganga makila la puissance ya makila eti na porte ya ndako nanga na bambetu alléluia na finance nanga puissance ya makila esi pa madusu nyonso ezali kati na vie nanga alléluia puissance ya makila alléluia et la victoire que dans le sang ezala partage ya moko na moko kati na biso na ministère oyo mungu na alonga te totatoli longa na ane oyo baane oyo koya na vie ya bana nanga alléluia mungu na alonga bana na ngai te mungu na alonga ngai te na tatoli elonga malade elonga ngai te pauvreté elonga ngai te alléluia ndeko na ngai yo ozana frappé par la stérilité elonga yo te alléluia kotula elonga yo te au nom de Jésus elonga makila dans toutes les circonstances de ma vie dans tous les domaines de ma vie na tatoli elonga na ba organe nyonso ya nzoto na ngai na tatoli elonga alléluia elonga na famille na nga elonga yo tatoli elonga na place nyonso moni ke besheke ezali place nyonso besheke ezali kati na vie na nga
antatole longa ete bato mosusu ediable amema kaka makambo nyonso esimbaka kaka te alleluya tatole longa ezali makambo ya monde ya ténèbre yaya soko obondeli te moto mosusu akobondela na place na yo aza te alleluya bondela tatole longa bien-aimé dans le Seigneur olinga te monde ya ténèbre ekobundisa yo mais soko otelemi te ke yo combattre okosuka kaka na pauvreté okosuka kaka na stérilité okosuka kaka na divorce okosuka non bien-aimé dans le Seigneur bondela telemi sa puissance ya makila na libala na yo alleluya okomona kaka mabe ya mobali okomona mabe ya mwasi soka nde monde ya ténèbre ese etelema ke tokopanza bango ndenge nini okomipesa raison wana yango te eske ndeko na ngai okozonga te kati na yo ke tant mosusu eza faute na ngai tant mosusu eza monde ya ténèbre ezomona kaka mabe c'est l'autre non alléluia mais totala mpe le diable est là au nom de Jésus alléluia et puis bien-aimé tobedeli molimo santu na nzambe ye dakaka biso cher Saint-Esprit kotakat na bombo na ngai ya soko oza na Saint-Esprit te makambo nyonso okomona kaka okotikala kaka ndenge kaka ozalaki wana mais ma Bible dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature mais yo ozali kaka na créature wana alléluia ya bakanda ya kofinga ya pite ya Saint-Esprit na vanda kati na yo te Saint-Esprit avanda kati na yo atika yo sala kindumba okoka te jour kuto okosala ngo kolela ti ata une semaine et ndenge nini nasala ngo na molimo santo na nzambe touche-nous oriente-nous inspire-nous parle-nous Seigneur convaincre biso na lisumu pesa biso makasi ya kolonga lisumu ye nde moto akopesa yo makasi ete olonga lisumu wana okomona cigarette wana ekomi kopesa yo kanda okomona masanga wana ekomi kopesa yo kanda mais tant que molangi eza nanu ozomona yango normal tant que ozofinga ozomona yango normal monguna aya na molimo ya envoûtement yake akolakisa yo mabe na yo te mais ntango kaka ke okosala mabe omoni ke otikali kaka okomi kotula ekomi nini ekosaki ngai boye abenga na mobali oyo nayoki mpe témoignage ya moko akomi kolelaki nini ekosaki ngai alingi siko azongela mobali wana boye akuti ayoki na sango ke mobali yango kutu asali mariage yaya ka c'est ça le diable belela molimo santo aoriente yo obanda kosupporte mabe ya partenaire na yo alleluya tant que motema ezali te ke osupporte bafaiblesse ya mobali na yo ya mwasi na yo Saint-Esprit aza nanu kati na yo te oza na posa ya kotanga bible te oza na molimo santo te yango nde nasi na bandi déjà mater ya Saint-Esprit na kote bino mingi ane sur le Saint-Esprit alléluia merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder reste ya programme na biso pourquoi lelo na maboko na yo Seigneur kamba biso kambusa biso alléluia soirée ya intercession alléluia bonde la kata nyonso ya soki ozoya boye pourquoi nyonso soki okomi moto ya makasi donc nano bongo na te Saint-Esprit avant la kati na yo te merci Seigneur notre Dieu nyonso tokufri na makila na Yesu Christ nyonso ezali ya yo te papa na pokwa lelo mosika na biso na kombo na Yesu gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ alléluia amen 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 il est le roi de rois le Seigneur de Seigneur son nom c'est Jésus 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 oh il est le roi et roi le Seigneur de Seigneur son nom c'est Jésus 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 oh il est le roi bien-aimé dans le Seigneur culte la biso dans le silité soirée il y a intercession dans le silité tokomi na moment oke toko sasa ipi tokoyoka liloba na nzambe pe tokozonga susu na prière ya combat tobondela nzambe ete po ete tozala toujours en forme spirituelle pe ete tobundisa pe monguna yaya soki ke obundisi ete ye akobundisa yo olinga te akobundisa yo yango soki ozali combattant te en même temps ok tolela nzambe est-ce que bato balela nzambe bazali na pokwa lelo soki ozali alléluia est-ce que okokoma ata na bacommentaire amen papa nazali biso tozoluka nzambe toza malamu te me tozoluka kaka
zalaka lokola Moïse atondaka na ye nzambe te akutana na nzambe bambelebele alobi non papa fais-moi voir ta face bato oke batondaka nzambe te ndeko na ngai toza na lisanga ya bato wana bapassionné de Dieu baamoureux de Dieu yango nde ntango mosusu ezali mbala na yo ya liboso na mikro ya pokwa lelo ezali frère na bino papa Philippe nazali mpe mondimika lokola yo naye po ete nakamba yo ete totombola kombo na Yesu Kristo ndeko na nga yango nde yaka pokwa nyonso tozali à moins qu'il y ait un problème technique ou bien problème en tant que moto naza motu jusque là nazo travailler ngai moko soki ke bomoni ngai te ou bien problème technique ou bien problème ya bomoto qui empêche ngai ke tozala te mais zala wana baculte eza déjà ebele baprière poko eza déjà ebele soko omoni jusqu'à donc nasalaka tout que jusqu'à 15 donc soki 21h10 21h15 ezala na na patience soki omoni que 21h15 ke toleki te wana obeti baculte eza ebele ozwi culte moko boprier masina bana ndeko na nga po ete priere ya kala ezalaka nango te nyonso ezalaka actualisé na molimo ya kala ezalaka te ozomona te bible oyo tozotanga ngana bakomango lelo eza toujours d'actualité bapriere ndenge moko ata bomoni ke ntango mosusu ke tozongelaka yango nazongelaka mingi po ete bokola po ete boyeba makambo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur soki nanu osabone nanu te sabone na yo mpona kosupporte mosala oyo mpona kosunga mosala oyo ndeko na ngai soki oyebi te ndenge nini akosabone tuna motu oyo ayebi alakisa yo ezali malamu mingi po ete soki osabone okobanda kozala notifié en temps réel ntango nyonso ke tozali ali natiaka bashorte mingi natiaka baverse mingi baculte ezali mais soki ke oza abone te okoyeba te makambo nini oyo ezali koleka ndeko na nga sabone na yo ntango bozali koya eloko ya liboso bolaike po ete bosoutenir ndenge tozali en direct boye ndeko na nga bopartage atako ndenge toza boye bozala inactif te bozala actif bosala nzambe po ete omona loboko na nzambe bapi babénédiction mosusu nzambe azoconditionne yango ke servir ngai nanu nzambe mais yo ozoya oservaka nzambe nani partage atako partage toluka bato botika te ke mokambi kaka ye moko boprie mpo na ministère boprie mpo na nga afin ke tomona monene na nzambe bien-aimé dans le Seigneur tant tokomi wana tokomi moma moko ya koyoka liloba na nzambe batata bamama bandeko tokomi moma moko très crucial moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomoi ndeko na ngai kolala te konima te pete tokomi na ntango ya pokwa tosali misala totamboli ndeko na ngai nzoto ebandi kolemba ezali diable te ndeko na ngai tike te ozwa position malamu mpe te ezali moment oke tozali kolia bilei na bombo la parole de Dieu yango nde mutu ezali lilo ezali nourriture spirituelle yango nde mutu tozali kolia po ete tozala malamu mpe te na nzoto boye soki olie te ndeko na ngai sala 2 jours l'été sala 3 jours l'été okomona ndenge makolo ekolenga ndeko na ngai mais spirituellement tala ebele ozali kolia te tanga maloba na nzambe mutu moi tanga maloba na nzambe iloba yango nde mutu esala nyonso ezali komonana nawe ezali komonana te liloba na bomo nyonso ekoleka succès ozali koluka wana ekoleka bambongo wana ozowela wana ekotikala biloko nyonso oyo ya mokili oyo ekotikala encore une fois nayebisa bino ete le jour oyo namona ete la reine mère d'Angleterre bazali kokunda ye babilembo nyonso ya Grande-Bretagne bazali kopikola ye yango keno ekoki kokende te efetikala ndeko na ngai bamilio wana ozali koluka ekotikala ndeko na ngai tonga bandako ezali mabe te somba mituka ezali mabe te soki okufi lelo ndeko na ngai mituka etikali nyonso etikali mais est-ce que oza na parole Alléluia, yango nde parole nde mutu ekokende kotelebisa biso liboso na nzambe ndeko na ngai ozali wana
Na pourquoi lelo? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce comme un disciple? Tout le monde pourquoi aller peut-être continuer pour ce qui est comme un disciple. Disciple, il y a des disciples. Est-ce que ce monde un soldat a quelque côté dans l'armée, un recrue à côté de l'armée, à côté de son pas maman bango, ça c'est des colongas. Oh, a commis, oh, botikana qui est dans nos classes, ya, ce que oye kokota musala soldat. Alléluia. Oh, botikana la tinga, il est pas maman, la tine vert. Des colongas. On a couvert à chicote pour et la sécurité. Maintenant, tu as moqué ndenge ezali biso nde kutu bana nzambe nde totosaka nzambe te makambo wana kende kosala baoyo bazokota na occultisme okende kosala totanga badivre mosusu toyoka masolo ke kuna soki baza na bareunion na bango oye kokota na retard ya 1 minute kaka punition oyo kozwa olapa ke plus jamais nakokoya sur ce retard mais biso bana nzambe tala kutu baprière na ndako na yo na téléphone na yo na ordinateur na yo yake odeplace te obebisiti de transport te yaya on dirait que bakanga yo singa na makasi pe te okota ndeko na ngatala biso le soi-disant bana nzambe makambo tozosala pas diable nini kuna ezalaka kaka kotosa obligatoire. Est-ce que ozoya nzambe disciple osokoma disciple osombaka yo osomba biblia na yo ndeko na ngai on veut dire bino ke tala na description balien ezali yake osomba bible na yo bien kende na librairie na ville na bino wana kende koluka bible papier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Après ceux qui n'ont commis disciple nyonso ozosala wana mosala ya punda ndeko na ngai wana bondela nzambe akoyoka te nzambe batela bana akobatela te nzambe batela famille ako aza nzambe ya baprincipe aza mutu te ayoka basentiment oyo biso toyokaka osokoma disciple yango mpe nakotika bino na nzela te ke namema bino mosika ozokende voyage oza na passeport te oza na billet ozokende ti okomi ti na aéroport ngai nazosala bino ni tozonga yaya zonga nano osalisa nano carte d'identité osalisi nano passeport oyekoluka visa sikoyo lokola oza na billet wana nde okovoyage te ngai nakovoyage billet yango na aéroport wana oyebisa oke awa bato balekaka awa il faut kaka ozala na passeport pays étranger sans passeport okokende ndenge pays wana eske baautorize yo yesu asa autorize yo nano koma zongela nano na ebandeli bamatela boye nazoganga boye yango nde profondeur yango nde fondement ya foi chrétienne pesa nano motema epai na nzambe ale ntango ndimi koma un disciple tout fait que mutu batinda yo te oyebi kutu jour okota kilte oyo eza na église na bino oyebi mokolo okenda alleluya eke bible oyebi mokolo otanga bible ekolanga yango obengama oza disciple bien-aimé dans le Seigneur balobi ete badisciple ya liboso il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans des prières. Alléluia. Zalaki ko persévérer. Wapi molende na yo. Yo pe mutu molende yo pe mutu molende. Ezala ko prier. Ba prière personnelle. Est-ce que vous allez faire nango? Soki ke to kambio te, soki ke olandi te ba 1000 prières olanda ka wana te. Ya oko telemela wapi? Balo pena ba disciple. Sabino ezali religion te ke no être to sangani to maboko to prier to no. Ah, il y a un cambo spirituel, il
persévérer dans la communion d'Enge Tozali Boye. Il est le but que tant que nous sommes ensemble et tous ensemble, la gloire de Dieu. Les qu'on a pété na hébitina, il y a des bases échec, il y a pas notre bébé base échec, il y a pas église bébé et c'est enseignement exalité. Alléluia. Le Seigneur n'a l'indicieux au bongo, le poète au chargé. Nazo kamba tu as théorie que yo qui n'a pas qu'au bois qui non. Nazo kamba batu comme même comme ensemble en pratique. Alors que avec la communion. Nous allons prier ensemble. Il y a bon de la Alléluia. Communion fraternelle. Que ça m'a dit que ça m'a dit que na spirituel, donc distanciel, égalité de Kolanga. Alléluia. La Mouka, la Bible, alléluia. Pourquoi les deux toujours là. Nous allons attendre la prière. Prière ni n'a pas le combat spirituel. Il y a bon de là, mais bon na prière. Exemple, na biso développé pour qu'ils zamba sur cette l'homme l'ennemi. Mais il y a des biso boy. Alors dit que pendant qu'on vous biso, tout combattre, tout ça qu'on construit plutôt, tout allez qu'on construire. Et dès qu'on construit vie na yoana, dès qu'on le café au bongana. Mais en même temps, âme na li peka. Pete munguna akoyoke le mawa atamukete akobanga yo atamukete la mukana prière ndekolanga tomboka na prière. Alléluia. Ton toujours nkolo koya toko yoka maloba na ya bien le but que nous combattons pour nos familles, pour nos femmes, pour nos enfants. Alléluia. Nous devons combattre. Alléluia. Tozali ko prier mon verset biblique aussitôt autant verset mais il faut toi prier mon verset biblique. Ephésiens chapitre 6, verset 10, Tina 12, Ephésiens. Et nous mettons le Seigneur avant tout temps la mort, ensemble étiqueté, que nous allions, nous allions ambassadeurs, nous sommes pour la bonne pour la famille, pour la banane, pour la mobile, pour la moissine, pour la liberté, pour la quartier aux ventes, nous allions ambassadeurs, pour la mobile, décollant. Je compte sur toi, mais yo lembisa makambu, lembisa makambu, alléluia. Bible le bénéfice. Restez, fortifiez-vous dans le Seigneur par à la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Babosani Banchoro, Babosani Marabout, Babosani Magicien. Nous avons un combat spirituel. Ok, diable a banga ramutute, ako banga yote, ako banga ko sande na yote, ako banga sainteté na yote, ako signé yo, a signé bitumba likolo, ako signé banana yo, ako signé mubali na yo, ako signé mwasi na yo, ako signé libala wana yo, bofandi malamu wana, ako signé finance na yo, ako signé santé na yo, ako signé mama na bino, ako signé papa na bino, ako signé baleki na bino, ako signé noko na bino wana okuta koma ministre wana, ako luka ete alali seye na sete ni famille oyo na lobaki batu bakoki kotelema te, batu bakoki kobonga te, ndenge ni noko na bango akoma professeur ya université, ndenge ni akomi médecin, ndenge ni komoni noko médecin akufi ye. C'est ça le diable. C'est pourquoi nazobenga butu na pokwa lelo ete to bunda zala mobundi, zala un combattant, voilà un passionné de Dieu, un combattant spirituel, voilà un guerrier. La prière pour tes enfants, la prière pour ta vie, la prière pour ton mari, la prière pour ton épouse. Combat, bien-aimé, ton le Seigneur, dans mon Dieu, combat contre la sorcellerie de ta famille, combat contre tous les démons. Alléluia.
na immeuble na bino wana, na quartier na bino wana, na ba ville mosusu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndenge ezalaka na ntango akala na kini bato oke bato ya batango na biso yebi ke demo moko azalaki kombo na ye kini malebo ye wana nde moto azalaki ke bana kini bakoki kobonga te omona bana kini kaka français ya malonga bayebi te baklasse batanga te balingi na bango klasse te bakomaka baministre kaka bato bao bawutaka baprovince bato kaka bawutaka baprovince ntango ba église de réveil ekota Seigneur révélé yango ke non tala boye na kini ezalaka boye bapriere etoka ndenge bozomona kutu baeglise etondana na bato mosusu bakoma baeglise yango ebele bapaster yango ebele mokolo mosala kutu azoloba ke elanga na ye eza monene me basali baza moke yo ozomona ke Seigneur soko bango ata kutu ke na lupango moko 10 église yango mpona nini po ete ezalaki po ete edélivre satisfaction ezalaki po ete ezaki baministre kaka bazowuta kaka baprovince kaka baprofesseur université bana kini te yaya yango nde ntango sikoyo badeloge demo wana tala président ye wana mana kini tala bana kini mpe bafungwana ebele ebele biso bato ya ntango wana bato toyebi révélation wana yango ndekolanga yango ntango yo kotelema na famille na bino na ya okomona ndenge nzambe akosala na bageye. Alléluia. Tozosilisa na Luc chapitre 10 verset 19. Le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Asa apesi yo pouvoir wana kobanga te oloti ndoto ya mabe kobanga te omoni likambo mabe na famille kobanga te omoni likambo na bana kobanga te omoni likambo na mobali kobanga te bondela yango détruire yango poza na pouvoir wana tina Yesu ayelaki yango wana bandeko boyebaka mpona nini Yesu ayaki kosauve biso nani aye kopesa biso baarme po ete biso tokoma makasi mpe tokanda kobimisa banco. Alléluia. Yango ozomonaka etan mosusu na famille bakomi koyina yo kaka mpona okoganga yo togangaka wana. Alléluia. Tout ce qui en a bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas dit que je vais vous donner le pouvoir. Non, je vous donnerai le pouvoir. Non, mais il nous a déjà donné. Alléluia. Parce que pourquoi les autres sont pour l'exhortation. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ce moment favorable. Et tu viens de nous accorder pour que nous puissions partager la parole, pour que nous puissions manger, Seigneur notre Dieu, à ta table. Alléluia, que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. À toi l'honneur pour des siècles, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui est dans le ciel, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui domine sur tout. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, pourquoi les lois azali ko dominer les colonnes, ko banga nchor mokote ndekolanga ko banga maladi wana te ko banga ko tula wana te me bundisa de yango onyo so mona liboso. Alléluia. Bundisa yango ndekolanga. La Bible me dit que celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais notre Dieu, notre Jésus qui est en nous, Jésus est plus puissant que Satan. Jésus est plus fort que Satan. Le règne de Dieu règne ensemble. Seigneur notre Dieu, régner, soit contrôle, il y a vie dans les autres contrôle, il y a banane dans les autres contrôle, il y a ministère le royaume des cieux. Ministère dans beaucoup na yo sombe doit contrôler notre règne ensemble dans notre thème na yo. Alléluia, fongola motema beaucoup na beaucoup do fongola motema soki so fongola renouveler comme na yo na poko alelo et pas ensemble Seigneur notre Dieu renouveler foi na ngai pas na yo yo que dans on va benga kolo avanda kati na yo makasi na biso ngwana parce que sans Jésus il faut savoir ya bako nika yo kaka na seconde. Alléluia, sans Jésus. Comment on a sans Jésus. On des candles à le royaume de Dieu et vendre Alléluia, béni le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, papa.
que ton règne vienne. Nabana nangai. Règne na yo papa na famille nanga. Alléluia. Moko la moko azali ko dédié mobali na yo, dédié mwasi na yo, dédié bana, dédié famille na yo epai na papa na kabeli ko dédié liko na ko kaba. Yo na kabeli yo bana nanga. Papa na kabeli yo. Alléluia. Sombe tatali botana nga. Soa bango sombe touche bango. Songo kina okoro abenge biso ngana ko zola na ba petite prière égocentrique wana bondela. Je peux quoi de l'eau, pourquoi il y a combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toko ya ko développer la moto tangi mais toko ya ko développer dans la liste ya ba oyo bazali ko bundisa biso que nos ennemis sont nombreux. Yango to dédié nano mambota na biso et pas dans le Seigneur du botaranga. Allez ba yo du botaranga ba batela mai pa na yo. Ana na ngai et pa na yo. Ana ngai ba batela ma et pa na yo. Seigneur mon côté à simba bango. Mon côté à simba zinanga. Mon côté à simba. Na Dieu bomo na ngai et pa na yo Seigneur. Alléluia. Zambeta. Et les meilleurs ça évite toujours la protection de Dieu, que Dieu nous protège. Au bon de la tête que sans que osanga kosenga protection ensemble protection bouclier ya foi protéger moko na chapitre 1 autre tangwana et la foi les bouclier yambonde et ce que osana faté ya bouclier kozala mais ce que osana Seigneur protège-moi protège ce ministère protège ce peuple. Alléluia. Papa pesinga bango petit na kama bango batela bango nous a touché bangote nous a touché famille nanga batela famille nanga makila na yezinga biso au nom puissant de Jésus. Papa kota bitumba na biso ndeko nanga to kotina na prière ya combat spirituel ya pokwa ya lelo to belela na nkolo kolo papa kota bitumba nanga. Alléluia, ce que vous avez malade, il va être Seigneur, à côté de tout malade, de tout la pauvreté, de tout la culture, de tout la société de Bidibosonanga. Alléluia, Seigneur, à côté. Seigneur, combat tous ceux qui me combattent. Alléluia, ils sont nombreux. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Yango kobundisa ka mutu na nzoto te, koyina ka mutu te, kokanga mutu na prison ya motema na yo te, kozala na mutu te ke o lobisa ka mutu te, loba ke mutu wana osala nyonso me ye ali kolobisa yo te, makala moto na mutu na me yo te eza na ba ligne rouge mosusu oyo biso bana nzambe tokoki kofranchir te ndeko nanga. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans la moussala, et dans la famille, alléluia. Et dans la ligne, Batouba, Swan, mais yote, Bamana, écoute, alors écoute, société, alléluia, Yamone, mon ensemble, et Yamona. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Yaya, l'histoire, la domination, on a osé, quand on a osé, que la moine a temé, osé, que la moine a nanzoto, mais sur le plan spirituel, il y a le babot. Ana, Kobanga, Nanda, Kunayoana. Ton sous-césar, qui n'a dit pas, n'a pas, nyoka mene, ala la kawana, ala la kawana, yango de combat, tout ça, n'a soki bafongoli yo miso na ndako wana kutolo ovanda susu te yango nde okota na ndako wana ndako oyo démon moko te esprit moko te au nom de Jésus yango nde alingi ete nakanga bacombattant bato oyo ke bakasumuka na prière bato oyo ke batomboka na prière aya badémon bayokaka na baprière elemba baprière elemba ezali ntango tozali koadore nzambe ntango tozali kokotisa badossier na biso epai na nzambe mais ntango ekomi ke ekote ya badémon lobaki ntango mosusu na ndako wana ete pe ete odérange bato te tomboka na prière la prière yango mpe kaka ndenge to ya kokamba bino te yo moko zala mpe na baprière personnelle na tozobondela mpe tozoyekola zalaka na temps oyo ya yo moko ke yo tomboki na prière ozoganga halleluya ozoloba nzela au nom puissant de Jésus komi na mosala il commence à murmurer de prière na mutuka na batrain ozomurmurer baprière. Alléluia. Nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, l'esprit à Kanda que nous, il faut, et Philippe Wana, diable a appris que oh, à collègue, c'est on a fait à cause de la promotion.
yango sikoyo biso oya kosakana na makambo ya nzambe bademo nyonso balukisaka yo batya mibali na nzela ebele batya babongo batya baorgueil batya makambo nyonso bazwaka yo te me tokozwa ye ndenge nini elema toujours dans la foi. Alléluia. Seigneur, combat tous ceux-là qui nous combattent, tous les sorciers, tous les esprits des champs. Alléluia. Et les dons le Seigneur, des sujets, et dans le Seigneur nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. 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 La Bible nous dit encore que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, j'ai détruit, Bondela, Bandako Bebisa, Misala Nyonso, Yamunguna, Katina Ndakunayo, Katina Dinayo, Alléluia, Ni Munguna, Achat Bosona, je détruis toutes les puissances des ténèbres, je détruis toutes les forces des ténèbres. Seigneur, Seigneur Papa, est-ce que Koki Kolonga coupe et lui sur le plan spirituel, coupe bébé. Bébisa nyonso au nom de Jésus. Ma porte nyonso kangama, na bouki yango, ba limitation na bouki yango. Ya soko miebi alikambu songolo, soke ezali kotu la briser, et li koloba, je te seigne ba forcer yo ke obala te briser nyevana. Briser les alliances sur la famille. Alléluia. Au nom de Jésus, alliances sur les bâtiments, alliances sur les pays, alliances sur Alléluia. Moussala, on a place au salaka, n'a pas kitiste, briser, alliances sur la chaîne. Dans mon déco détruit, et bien, dans mon détend, Nazari, ko yir, c'est bien, on a prié, à ta aux un sujet précis. Œuvre, il y a diable, aux autres, œuvre, non, il y a diable, pas d'andako, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, démon, ce esprit, la sorcellerie, sort de ma famille, dégage au nom de Jésus. Alléluia. Nandaku, oh papa, je ne peux pas cohabiter avec un démon ou avec un esprit quelconque. Seigneur, Ndaku, oh sanctifié, Ndaku, oh purifié, Ndaku, oh Seigneur, notre démon, notre bima, au nom de Jésus-Christ. Si j'ai Yasuka été Tokoto, Kabutuna, beaucoup retour à l'esprit du terre. Nous sommes dit à ténèbres. Et bongi c'est contre bon monado. Et zongue la bango. Au nom puissant de Jésus. Et zongue la bango. Alléluia, papa, kandana yoko la bango. Au nom de Jésus, retour à l'esprit du terre. Au nom ça va bon c'est contre banananga. Au nom ça va bon c'est contre bon monado. Maladie, zongue la bango. Coupe zongue la bango. Alléluia, mon pangana yo, Seigneur, il a sans pitié. Au nom puissant de Jésus, retour à l'esprit du terre. La ça tout bien été. Prière, il y a retour à l'esprit du terre. Si vous connaissez ça, il y a retour à l'esprit du terre. Seigneur, Bakida Nyonso, Bango Batia, Botonanga, Bango Moko Bakoye, malade, Bango Moko Bakabela. Au nom puissant de Jésus, Nyonse Zongela Bango, Nakombo na Yesu. Les Konangaï, Tozanatan, Yapoka était Batouala. Tango Toba di Kotika Boutuna Bissuna Maboko, Nzambe, Nzambe, on a abatté la bombe et la yo, abatté la. Banana yo, Seigneur Boutuna Bissuna Maboko, yo, Temuto ba été. Bongina biso ekozala ya mutungicité papa et sommeil nanga et la mutungicité au nom de Jésus et la banana et la famille nanga et la communauté au peuple au papa na bondeli et au battre la bango battre la banana bango battre la mibana bango battre la basina bango au nom de Jésus bien-aimé to bandi ko écouter le son de Jésus écouter biso na butu alléluia au nom de Jésus na ba demeure na biso papa Makila est sécurisé biso et protégé moko na moko. Ma profond sommeil na biso na maboko na yo papa tobo. Et Seigneur contacte na monde ya ténèbres et na biso ba parents. Et na bana na biso zambe tata tobo na bana na biso tobo na biso boko. Toko maya yo munguna asa a touché biso te papa. Et to la halate lokola ba paga. Visitez biso Seigneur, parle-nous Seigneur. Na ba profond sommeil na biso zambe. Inconscience à mon côté, diable à salango. Subconscience à mon côté, diable à salango. Au nom de Jésus, mon grand, à la bisoté, alléluia, simba bisoté. Ça veut dire mon panga, n'importe à moko, la moko. Alléluia, le bakina, c'est qu'il va en mutu. Alléluia, déclare l'épée. Et d'état ma boko pété, mon panga a été multiplié. Ézéchiel 21, 21. Okutanga, okumona, ngokuna.
Alléluia, papa. Mupanga. Nous sommes pété asimba bana na ngai papa. Et mupanga na ezala na pitié ata ya mukete. Alléluia, Seigneur, armée céleste, nous de la biso et de la bana na biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu. Na balento na biso na banbeto tozola. Papa o azali na phénomène ya femme de nuit. Marie de nuit, Seigneur, na tête, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, limite ya makila. Ete basimba te ba nyonso pese na kamba moko ta simba bango protéger bango na prier le bon Dieu et ya papa spirituel au nom puissant de Jésus protéger bana au nyonso au nom de Jésus ba pongi na bango ya ba famille na bango et dans la kimia na kombo na Yesu famille na pe lokola Seigneur notre Dieu au protéger bango Seigneur pongi na bango et dans la kimia au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse sur vous, qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tous ces dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Et bien maintenant, le Seigneur Tokoko Bosanate, que le bataille au Bamoko Pona Congo, à la belle Congo, ils allaient convoiter dans la paille. Et aussi qui président, aussi qui gouvernement, aussi qui m'a belle nyonso, et ma rouane, va étranger va jouer à 4 cm mon côté Seigneur lui qui samboka wana pesa kimia guerre wana to tindi ki yango ebima na mabele ya Congo kota na Rwanda au nom puissant de Jésus pour renverser gouvernement wana sanguinaire wana Hitler africain wana to kwesiye na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Alléluia. Yo oyo bondela kinanga na pourquoi les lozobela loboko na Zambe bikisa yo. Zambe nga visiter moko na moko. Aibi pour problème ya moko na moko katina bino a touché bino ya no la bino. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekolanga yangonde, yaka pokwa nyonso ete to bondela, to bundisa munguna. Mitumba ya molimo ezali ya mikolo na mikolo ata ko etikali 2 minutes okufa diable akobundisa yo tekolanga toka ba communiquer na biso communiquer ezali pe kokota na partie ya culte komati la suka po ete okoma un disciple tout fait tekolanga ya liboso tala na video na yo ozomona na sewana ezali na place wa komi rejoindre Okotana ministère et ça pour ça il y a partenaire volontaire kota ce que cliquer le couleur région de Rwanda au Mona kuna 3 groupes ezali au poni groupe monique par mois ezali par mois 3 euros na yo 7 euros na yo bien 10 euros na yo et kobanda ko sunga musala na Nzambe metango zo pesa landisa maloba na ozo pesa tendenge tokene na église oke okwaki na yoka boy non landisa liloba ke nini okolinga Nzambe asa pona yo pona bana na yo pona venir na yo pona ni yango dekolanga yango kaka na sewa na video na yo ozomona eza batu moko batelemi na ba t-shirt wana ezali boutique na biso ya ministère yango tokomi makambo ebele tokomi Jésus t'aime Dieu est ma force et ce que okoti kuna nakati okomona pe na komi susu pona tina Congo pona ko soutenir Congo que stop na ndenge bozobo mabatu kuna et susu que je suis RDC yango de somba adako ke ezali na guna yote somba kaka pona ko soutenir ministère boutique wana ezali ya ministère à part ba t-shirt ezana ba accessoires mususu ezebele ba sac odo ezali ba kopo ezali ou bien ceux qui osa batu o balingaka ke to personnaliser ngo na kombo na yo kombo bien ozana logo moko boye
olingi ete tosala yo ou bien bato ya ba t-shirt ya ba fête ya ba mariage soki ke boza na posa ezali boutique ya ministère ozwi contact na biso tokosalela yo mais somba ta eloko moko mpona kosoutenir ministère soki okoti kuna ezali baboutique lokola baboutique nyonso ezali en ligne lokola ba Amazon lokola baboutique nyonso yo moko kaka osombi na yo bakoya kotikela yo ti na ndako eza ya biso mpe mpona kosoutenir mosala nzambe etala na chat na yo place tosalaka bacommentaire en direct wana kasi symbole moko ya dollar ezali soki oklike likolo nango okomona bakomi ke esomba boye oklike lisusu mbala mibale sikoyo bakotandela yo ezobanda na ba 2 euros 5 euros mais mpona oyo okokopesa offrande na yo en direct ndenge toza boye ou bien soutien na yo ou bien nyonso olingi action de grâce na yo okoki kopesa à travers nzela wana à part wana na description okokuta bacoordonnées bancaire toza na compte bancaire ezali tozali mpe na compte ya paypal ezali à part wana bien aimé baprogramme na biso ezali comme d'habitude pokwa nyonso ndenge toza boye toza na kitu oyo avant ya kokende kolala zala disciple yaka tocombattre ensemble tongo mpe kobanda lundi ti vendredi wana nde tozalaka na 6 heures baheure nyonso nazopesa ezali ya Paris mpe ya Bruxelles mais na samedi na dimanche wana nde tosanganaka na 5h30 et na mokolo nyonso ya poste donc samedi nyonso nangonga 18h toza na plus ou moins 20 minutes mpona kointercéder mpona ntina ya Congo dimanche nyonso mpe na 18h tozali na baenseignement biblique ndeko na nga yango soki nano sabone te sabone na yo mpona kosoutenir mosala oyo ndeko na nga puis bopartage na bato mosusu bozala actif bozala bainactif te nzambe alingi bainactif te zala ntango ozali koya eloko ya liboso olaike nano obien bokoma koya te ke ovandi na yo kaka bongo wana nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga bozala actif yango nde ndeko na nga tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur butu malamu na moto nyonso amen 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 amen